Muscador. Les gars, n'andako. Tikana mamandako, on a oloba mamandako ti. Ngana minute o soki muto atuni ngai sénateur outi wapi. Na ko répondre que na outi et pas ya Anaveta Air France na flat na ekota la Madombunga ayaki na Christopher na Aaron. Mais yo lo kozo révesser que outi pas ya José eza couloir oyo. Papa tala makambo jo sa sali na vie na yo. Par là, au moins, parce que muto alobi par là à comprendre et toi comprendre. Couloir oyo nga na yebi to bane ko kende pas ba José yango kaka tinela ngo yango pourquoi zo kendo tia makolo non par rapport ya makambo jo sa sali yene fois ya vers yo yene fois ya tapa ba parents na yo aya pa na biso atura ba sénateur aya ko bondela comment yo zo kende ka pa ba Jocelyne sénateur. Tu vois, j'en ai marre d'avoir bloqué oignon sur ce qui s'est passé. Comprends? Donc pour yo, son aleki na couloir, c'est que na outika pas Jocelyne. Hein? De la bandela mon soutien na koleka. Mais c'est quoi cette chanson? Hein? Chaque fois que je suis Jocelyne, mais c'est une femme que j'ai donné mon argent pour la balayer quand même. Hein? C'est quoi cette histoire? Muscador. Vous devez la respecter sans blague. Malgré ma bêtise, nous sommes fous, on peut s'y respect. Mais sérieux? Oui, mais oui. Bêtise. Et comme une histoire, comme chaque temps, maman, téléphone, comme un texte, on tient là, texte, ma bé, papa koto, abé, là, 100 tours, on a ma bé, et puis nous, le sous koto. Mariage, moi, on a mariage, bah français. Et existe avant, bah français, bazana. Tom Soun de Bisso, ah, on a Kim, tu viens en Olibal. Ton ami Chidorange, il n'est pas au balat. Il n'est pas comme ma mariée. Likambo simbité batunyo so ba comprendre et puis raisonnez bien Freddy Poutou yena moi sne mi fi makambo bazana toi na 3 kuna na France ba mo pe ba sala mariage peut-être yo kanzara ke ce que bali José a sali bêtise pour landara divorce pe sala na simati divorce. J'ai vite compris. Divorce. Ba français comme baloba. J'ai vite compris type papa na maman bazora attention au benganga et ça yo na Rosette. Parce que vous m'avez n'importe quoi, bah message à ma bé pas n'importe quoi. Mais c'est ça, les couleurs à Bajos, c'est ce qu'on est dans mon couleur à Bajos. Mais qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve qu'il y a un Outikuna? Parce que dans ce cas, il y a un peu Bajos. Un grand fan, laisse-moi te dire ça. Comment le roi Lekina, comment le roi Yaya? C'est quoi? Tu pensais peut-être que Benga pour mon Benga pour la bêtise? On a bêtise, hein? C'est ok? Hein?
comprendre oh Jose azali aza quoi moi so ba qui ne peut mettre na vie ba ne peut mettre na Jésus mais bon tika vie nanga ba lobi libanga Jésus lobi o asali sumute abambe libanga nana posa botika vie nanga tranquille so ya Jose na Jésus a condamné na Jésus o bala ko bengi sa famille to tiko neli donc je salue moi so ba ne peut mettre na Jésus peut mettre na Jésus ba Jésus abi wa bambe libanga liboso ezui Jose ya Jésus donc Jésus na tomoli pa pour biso to tika je caillou pena ha Marina n'a pas respect par rapport à le passé na biso donc tout ça na le passé na o mérité na biso respect bon na ba je t'aime na yo na ba je t'aime na nga Marina s'il te plaît nga na lo wasana na lo wasana noté na la fiancée dernièrement tout le temps na me ko expliquer na moninga ndeti et si ba te bon ba texto noko et ça bien donc na le bossa noté moni ay na ba texto noko et ça bien benga habitude de binga bien tant aux aga na yo na zo téléphone na ngai na tsaka likolo message sur na terrasse peu importe place tozala na tsaka téléphone na nga na oyamba ba appel na nga oyamba ba texto na nga yaka rythme wana bolimu na salaka donc copine on a ye fiancé na nga ana ba code na nga téléphone ba bloko wana et ça propre on a kutani na ngote on soit kuté na ngo et ça bien na ko tsinda na nga sur ba texto te na ko so benga nga suti on a beau passer des explications belé mon 5 ans c'est trop 5 ans moi na botami atambola au molo ba ko type maternel après na bana musuba ko ta première na 5 ans là on a pour ça gâcher bonheur na ngati comprendre pour ça qui bonheur na ngana dépasser pour se transformer dans malheur s'il te plaît par amour oyé na nguna motema pour nga ce qui vraiment linganga respecter bonheur na nga respecter bonheur. Tu sais Marina, ce que je ressens pour la fille, c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti pour personne. Là je te dis sincèrement, c'est vrai que je t'ai aimé, mais avec elle c'est différent. Parce que c'est une femme douce, tu vois. Toi tu étais un peu brillante, mais je t'aimais comme ça. Mais avec elle, on a s'y retrouvé. On a vivre vie ou sous. Permettre une nana ça bien la vie. Marina ko sa boite ko. Ça boite. Le but est que son mal là qui na on dit maillot là. En tout cas dans Kokati. Pour les latés. Bon, c'est avec le temps. En fait, je te comprends. Je te comprends. Quand on a dans la même direction, on a dans les likes yo Marina. Na luki yo Marina. Na ba Facebook, na ba WhatsApp. Na sali nyoso na kosa la pona retrouver yo. Na qui prêt ça ba voyage pour nos cas. Et on en comprendre. Mais maintenant surtout passé. De l'être place de où tu t'es hérité. Merci. Mais tiki nyoso. Et tu n'es tiki nyoso. Oh mais en fait, non. S'il te plaît, le bas suélo, tu n'as comprends déjà. Oui, entrez. Ne joue pas.
Uza malamu tena yo. Yuki? Uza malamu tena imisio ozwinga na ilokute. Ozwinga na ilokute kaka usokili nga mandefui ngata rebonte na kole bonte. Nasali. Fi, Vanda zona ki place vanda. kufande ne yo kulubera nga Zona ilokute. place vanda we mamuko bandu gangila nga nasali ni. Musikador. Yo soko biso to pekisio ilok moyo tika ezate. Musikador yo koko yuki na biso te. Apana yo ki. Bon, ozokende ko lukeleni. Bon, yibisanga iti. Ozokende ko lukeleni. Zona place vanda. Munje njune sile yote mnoku. Otikale na munje njune. Ya ozokende ko lande ke sima lukula mutu moko zo fefi daga de sima iloko moko oi tikala ki bo pese yo. Hein? Mais vanda to solo la quand même papa. To solo mamuka luka ningo ganga bwende. Te, oh, di ba je fandi yibisanga ke to solo la kimia ngayo ina fandi. Yibisanga zokende lukele ke ni. Moi, si je constate que kati yendaku basali ye violation. La treta yemo kwa konti si makangu yene simaneo. Akamati zimi, allez, yo zo lobande, ozo koti le kai. Papa mamu so bakenda ngo boite. Faut qu'il m'a malembe. Asa likangu na ngati ata mwasi nga na bali na mbongo, asa mwasi oyo. Oi, siko ina yibisa ko yo longulati. Oi, Papa, na yibisa ko yo longulati. Alliance balongula ngo ka boyeka. Donc, Merci. Merci vraiment. Bonne chance. Encore comme il porte malheur, il y a fini à ici. Merci. n'habite que vous apportez malheur. Té. N'habite que vous avez bonheur, moi qu'on a dépassé. Moi, l'axe attend moi beaucoup qui malheur. Maintenant, j'ai retrouvé mon bonheur. Donc, yo, aux en faire partie sous mon malheur dans la vie. C'était, il est passé et c'est fini. Tout ce qui va tu avancer. Aux en responsabilité, il faut gérer, va faire papa bino. On va gérer, va faire maman. D'autres, on a ce conseil, on a fait ici. Comme ça, on a appris tranquille ce qui, on a rassuré ce enfants ici. Combien de relations on a pour mais Marina, est-ce que vous comprenez que bon, il y a ça non. Non, il y a une relation à faire ici. Ceux qui ont bien été pour ça, qui ont une relation à faire ici. Ceux qui ont commis l'engagement pour commettre qui ont une relation à faire ici. J'étais là comme idiot mon boye. Na fandi na ozela Marina. Na olela na miso abat. Na lela na balabala nga na tambola nga moko boye na baba na olela. Marina bina zongi ça sur le passé. Na souffrance nga monaka. Ngai na fukama na faina Joël bosa porte ba Joël na fukami boye. Na olela la Joël alukela nga Marina. Toi tu étais où? Pendant que nga na souffrir, toi tu étais où? Na tambola partout ba kamane so na luka, toi tu étais où? No yo yelelo. On rappelle nga le passé. Parce qu'on a rappelé le passé nanga. Absence de salanga. Tout bossana, oui, tout bossana. Moni tout bossana. Tout bossana, m'tamtasi kana vinaye. Marina, je ne ressens plus rien pour toi. Non, mais on a monté. Mais moi je t'aime. Oh voilà. Mais tu peux pas m'aimer pendant que je ne ressens plus rien pour toi. Et ça amour, mon amour ngana. Et ça amour interdit. Donc à chaque fois nous allons kana yo, nous quand ça douleur nous ça dans la vie. Omoni, c'est ah. Marina arrête avec ça. Arrête avec ça. Nga siko na ganga. Na ganga bat balukela nga Marina. Na ndeke na nzete na bela bango balukela nga Marina. Kokanga te Marina nga na ganga. Marina nga nota mwana prince mitu kelingi tutanga. Na comme traumatisé. Ma pensée na nga c'est pas Marina. Ko sanga bonté. Ta mo so na fa ino oza par respect hein. Non respecter yo na. Tika mambo Marina, nga siko na fuka na absence no mo yo za kité. Nga siko na ki fuka. Yo za kité na balabala nga moko na fuka mi. Arrête, tika mambo. Mutu mo yo le ka yebi ngai non arrête. Arrête, je m'en fous ya bateau ba yebi arrête. Moi je t'aime. Là linga yo. Nazo tino simanga bo je ne ressens rien. En fait ma sensation nga ki mobali et rappeler nga teke na mobali.
Toka bo nenga bien, zo avion zo Afrique du Sud. Ngai na tika na vie na nga. Ta vie, c'est la vie na yo, c'est la vie non moi sinon merci. Voilà, en fait le merci na oyo footing merci MC. Nga na futur, ngai na futur. Et ça problème té, merci. Ah bon? Donc au gros on a avion qui est en Afrique du Sud comme ça nga tika na vie na nga. Ah bon? Donc je t'interdis, au un message, je t'interdis, je t'interdis de me voir. En fait, ça, nous sommes vu, on a coûté à nous tenir là. On a un moyen simple, un moyen doux, on comprend qu'est-ce qu'on a, un moyen fort. Marina, qu'on nous canate, Marina, on a vu, son moninga na musique à Kima. Héritier. Héritier. Balatsa biso to latsa devant l'état devant Nzambe. Soki ta na makambo oyo sala pona longola yango. Il faut que nous on a procédure et puis on a longola on a. Je vais procédure yango zo zila ligne. Puisque moi si asali na kati enda kuneo de boss. Papa, tozana. Moi si asali de boss puisque yo zali de budingone mais ya kama tini kango mususu ne simene o i comme tini niveau ya mukumba akoswe basali violation de domicile. Violation de domicile wana tozana raison na biso to lingate to perdre mon karaboye. Makambo et qui n'est malin. S'il faut divorcer, na Jocelyne, je vais le faire. Non, divorcer na yé. Mais ce n'est pas comme ça. Yé connaît sika zadi alongola. T'as la menace Bosali. T'as la menace Bosali dernièrement. T'as la menace Bosali. J'ai menace. Na keikuna, na ke bondila. Bondila te ko solo la kuna. Na ke ko solo la kuna. Mama bango yibu mama yibisingai. Poni parce que bino bolo bima lo mama beli kula ya mwana ba. Ezali droit na biso. Ezali droit na biso. Tata moboti mokote. Oya kudinga ke na kati ya bano ya boti mwana ne ye mokobo ibuzobe lekide puisque tala papa muskadol ukama taka mbongo ne na patient tango kama taki mokane ne yo ya kuluba ke oniore mwashine yo oniore ne misu ya boti ne oniore ne misu ya leta oniore ne misu ya Nzambi ezaki mbongo moko ya pasi e kasi na mbongo wana ya pasi po pese Valérie ya moni Valérie wana te ako seke basali violation de domicile l'entraînement yoniore ni misu yo tatini mawene ya fani wana bandeko ya mawene ba fani wana oniore ni misu na bahango ale isuka wana te biso to benga ni mwasi na ndaku yokenda ka kulanda kai munje nzweni yongo tikali ne yango na munoko ne o yisanga na yoka pasi onga na yoka bino boyebi yango te nde na opase babutu na ngane nazolala nazolamuka bino boyebi yango te na minute o bino kuti fo bozala nanga bokonsole nga boyeba nini tokosala na minute o aza mwasi a commettre adultère c'est bien mais tokenda na ndenge ya bien po ezala soni no yanga mwana bino ezala te et puis soni ya bino moko nanu soni no ya bino moko nanu salango masikala da mascarate salango masikala nazokenda na ndenge ya mascarate tokema malembe soki toko divorcer atia yo isika moko Papa Boété, na komi tourmenté. Si au moment na piqué crise, na tamona na piqué crise, bo père de nga pemba moko. Bo père de nga na kufa na nga kaka. Ça peut yo kufi de lo yepe kufi. Yepa kufi. Ngana koko pede de yo dikolo ya mwasi moko teke oya sali luba ki komboni. Baba posanga za la kimia. Kombo moko luba ki ya sali ni. Mama benga nga joa na téléphone, azokangela nga. Yo lelo ye obano kangela nga susu. Na lingi bongo te. Na lingi bote botika nga na fana na kimia. Botika nga na fana na kimia. Asali soko angrikitiri na ndako. Asali angrikitiri na ndako. Abibi na mubali mususu. Angrikiti jaki angrikiti. Papa, nada na kimia. Agrikité. Asali agrikité. Adultère na ye italikaka. Nini angini? Papa na lembi papa. Bo tika nga na fanda. Tika hande ukende. Tika ukende kuna ngai loko ne yiri pushike na yu. Eza ba bokilo na. Bokilo te ngala boma ki bokilo wan. Ngala boma ki bokilo wan. Uyuki ki agrikité ne asali agrikité. Asali mon chose est la place dans ma peut-être moi comprendre michano na place dans ma bino olinga moi si moko boye oyo alingi yo te parce que ça ko s'intéresser na mutu moko boyo mutu ngo pas alingi te si c'était toi qu'est-ce que tu allais faire na
na bomi watate na bomi hérité mais nini nga sali peut-être vous comprenez nga te boyet na bakanda na bino vous étiez trop en l'air tout ça moi je vous comprends nga na lingai kaka na lungola kaka ndine esprit ya héritier pourquoi héritier azana esiko apesi motema na ye ani siko ye aza komi pesa et puis la fille a souffrir na komi pesa ye kaka héritier mais pourtant nga ya na olinga ye mais non solution ni encore ça là donc kaka moins kopelisa kaka likambo ya héritier na grâce comme ça tant blondine azo comme c'est des quoi c'est que c'est des oui et puis moi je croyais écoute je croyais comme Joël Ozaki camarade à Wata mais je suis désolé on t'a la combien d'années on passe ensemble oh toza ko s'envier na toi envier la bureau mike si seulement si on a pour sa blondine au moment où elle blondine on s'intéresse à la camarade na yo yeb sangelo nyo pour ça c'est que lobby pour ça là non écoute toyebani makasi toyebani na baleki na biso basi parce que nous sommes déjà des familles mais c'est que tu as fait ça et n'a évité sur salon d'intention ni après avoir avant que n'est pas parents à Wata voilà pourquoi pour le Kenon mais nous sommes des amis lorsqu'il y a un problème qui ne s'en va pas on peut s'appeler mon frère voilà ceci voilà cela ça dit bientôt il s'agit de cœur il s'agit de bolingo batumo et puis yoko tikuna et puis obi comme c'est qu'on va tirer mal à l'aise pas parents surtout oncle la bango à cause de toi ata boso ile loza sika olingo sur le motema na en tout cas moi je sais pas na éviter nga za na te pour la kota na bilo mibale mais je peux seulement te dire que la vie il faut omiye ba oyo sali si seulement si omiye ba oza on va luka blondine to ngolunga moi c'est mususu kozana ba bijou na ba oza bijou na ba na ba necklace ba onyo sala ko ma belle lingis ko ga blondine est-ce que yebi que na sali de toutes les façons na kabona même na Mario lenga quoi blondine mais alignote mais pourquoi nous forcer pour le temps maintenant on a débit on veut que à la longue ici matin tu forces ça maintenant chaud de bon lobby soit ça le mapé comme une déception pour nous dans les cabinets kana maïle là ça va maîtrise nous balé pour ça va maîtrise pour ça va n'importe quoi na beau été pour moi c'est que l'union là exactement azana kwa motema lobby to lobby kuna kufa mais c'est pas ça nettoyer ça il faut tout le gâteau conscientiser devant l'icier total c'est la mango Italie ya mususu même sous peut-être nga lobema ce n'est pas moi mais au moins bino peut-être que ba camarade nga faut comprendre ngai faut comprendre ngai na ki na ligne moi cité que non ba no vivre un héritier les êtres non bazala qui ont son oyo lobby on a des acquis mabe moi je pas dire moi je te condamne pas na connaître pas toi merci moi le candidat c'est parce qu'ils nous sont d'ailleurs moi je pas de job yo so qui non le bagay ngwana les petits rencontres comme marabout il faut le babi non puis d'avoir le mal de loin na remonter la peine oh papa tout ça ba chaîne un soutien ba tête soutien blo amateur quand si comme star au moins na basi na biso moi je pars au boulot benanga so benanga ina za na mais ton coup d'intérêt c'est bon fais la station vérité vous ne laisse ça me dit tu ne travailles pas naza quand il faut na bureau il faut na kutana wata benga faut kutana toke ke toko kuta biso c'est ici maintenant pour ça ba désert na bino mali bono bunda na biso batuna tout bunda pourquoi benga na téléphone bo so rani kuna mbale ko on s'est déjà compris déjà tout c'est compris ba peso castel yo tika la ba peso castel ndo linga bongo ti madame boyela de castel s'il vous plaît mais le castel parce qu'on en fout comme ça comme ça wata bo benga na yebo kuta na rani kuna vas-y parce que merci pour maman yo ya bibiso ana za tante ya Gracia oyo grand frère ya tante ya Gracia c'est trop vaste tout trop maman côté ça t'es pour tout comme dit avant bien ça s'il vous plaît monsieur je crois on se connaît pas moi aussi je te connais pas bon c'est pas important moi je t'ai connu moi aussi je te connais pas bah ok je crois on risque de rater la pédale là. Pédale. Nakuma jamais vélo. En plus c'est bon. Jamais. Bon. Hein? Mais papa, tu es reçoit dans la télé. Hein? Je suis comme ça. Tu es reçoit dans la télé. Je suis comme ça. Oui, ok. Et là, ça change la famille comme ça. Ah, maman, excusez pas. S'il vous plaît. Non, qui dit ça mon bon, vous gâtez. Oh, puis nous c'est ma maison, vous gâtez. Oh, puis nous ça les crimes. Ni. Oh, ça les crimes. Je vais vous ça va être sous qui. Ah. Ceux qui n'ont pas sous qui cité hein. Ils sont trop sous qui sont. Bon sous qui ça. Non, c'est cher la famille. Hein? Oh, yo ça va raconter. Oui, binga. Maman, on a dit dans couleur ya katafalk. Angawa, maman talanga wa. Yo a dans couleur ya katafalk. Il
faut fournir l'effort parce que il faut parler. Nathan auto résoudre l'eau comme roté. Nathan auto résoudre. Tu réfléchis quand même à la raison. Je te vois, tu es quand même un intellectuel. En fait, si je suis ici avec ma tante, c'est parce que... C'est mon nom. Mais il faut se respecter. Non. Parce que c'est mon nom. Oh, bino bo sali les hommes qui est. Oh, to sala. Oh, c'est mon banga. Et ça tout le monde bam qui est. Ah. La possible ça. Tu es venu épauler ici. Maman, tu es venu épauler ici. On finit famille à Gracia. Bon, il va famille à Gracia. Est-ce que nous on a Attends monsieur. Il y a la petite couleur catafalque. Il y a la petite couleur catafalque. Bon sangani ba catafalque. Vous voyez pas. Non. Mais monsieur, tu résoudre l'eau remonter sur ton attends ça de monsieur. OK. Moi je pensais ceci. Moi on vous a maltraité avant la famille. Vous voyez, c'est une très belle femme. D'ailleurs, Arata pour son mobile moi qui tout pour moi na vie. Elle est pour nous de cœur. Na pays ça va. Akuta na Fabrice Tombeni à Paris. Aïpsinga obina posana zo petite sœur nga na boyi. Na bituna ye moko ba shona ye. Papi mon compte kuta ye abala ye. Ye habité, na linga hérité. Monita ba to signer makambo yo. Grâce à za total mazoba. Elle est carte. Carte nini? Ah ben mutema, ba tutu bote ba ko balete point. Pas bela mutema. Vous na fa ki atanga te. Ah nga atanga. Atanga te bokima. Obima. Tande to kende boy. O se no ko to ke su. Nini? Non, ikomi loko mususu penzo, ikomi loko mususu na famille. Lozo lukila ngani ni famille. Lozo lukila ngani ni penza. Leki ke yaya? Papa, nasali nini? Na ukaka ndako papa, nasali nini ya mabe? Poussière. Neita oi. Mama. Finalement, il me semble que l'on mission na kati ya famille ne bino likolo ya mwana o yangai. L'on mission ni. L'on mission ni famille ne bino banda tati ne o mama ne o na bande ku ne bino nyos. L'on mission ni longwe na leki basali eviration i komone o ya pa basali o papa Andreo. Papa, ilo kama pe monika ya koloba ngwana vraiment. Ezanda kwa. Iloko ya mabeni na kati ya ndaku ya mwana na ngai boy. Lotiki biloko ozana yo pekimia. Mena longola eka pona zo bongisa no ki biloko na ngebe ba papa monika na etani. Weska Papa. Oyo kinga tinde. Ayuki dino suni. Papa. Isalinga soni Papa ni yawo. Lupesinga soni. Merci. Sonia. C'est un truc de ouf. Sonia ni yawo. Oh. Isalinga soni. Problème? Papa kotika maman. Non. C'est un truc de ouf. Muskada. Mais papa, so il kambwese au lobby yo komaka boso e awa ezaka ko swana ezaka ko ganga ezaka ko lubali so il kambwese au lobby kasiti akulube nini mukita ici na moni mukita ni dauphin je suis dit c'est un truc de ouf tout à fait ouf franchement non papa ce qu'on a mes appels tu vas non mukina so. Hey! Oi. Usanga soni. Mais oyo talanga ukomote. Oi place ya kufandira exact. Fanda kasto solo. Okoyiba te bandira ki wapi.
Mais problème nini ozongolo papa. Place nini ya kufanda oyo ngana ko kufanda. Nanga tata ikuya kulata ngana na nzoto boyiko yiba ebandila kisika nini na kiti nini ebandela kisika nini. Problème nini lo papa. Salinga soni. Franchement. Oh, c'est un truc de ouf. Mais il y a un fan de tout ça. Non, dauphin, do salinga soni. Franchement, c'est un truc de ouf. Mais oui, franchement. Mais fan de casto solo. La fan de wap. Et si que bandira qui na yibi. Lo dingo lo lati sa mkuye wana pana ngai. Ngai de na lata mkuye ne bino. Mais oui, otala ngai. Fan de tout solo là. Ati kayo solo na tata akewa. Akoti wa. Hey! Na beja. Ozo bani beja. Abomination. Oyi ba tsukumu boluba. Ah, abomination. Nani grande sœur ya Jocelyne. Bon na yibiete. Kasi dauphin. Mokitani. Dauphin ni ngoba. Mokitani. Papa. 87%. C'est Bimaki. Papa. Donc, l'immisanga pour ce que tu as eu que tu as un bino pour les libakité. Mais c'est très bien. Oui, bakité l'on nous ngolo par là. On ngolo bani par là. Ozo ngolo bani. Eh. Na sangla. Oh. Apa na sangla. Mais sanda kunanga na ko nanda kunanga ko fa na sengete. Nanda kunanga na ko fa na sengete. Franchement, usala kango bien. Eloni na salibi. Ngandelo yuki singa ina yuki soni ngai. Papa, oza papa na ngai. Mais ce comment mo ya kuluka obanulande la vie na ngabongo ndete. So za likambu, zala clair yebisanga ke na moni boto na salibi na salibi na salibi. Omoni eloni omoni awa. O wana da grande sœur ya Jocelyne. Seni. Yatika kabali na centre. Oyi kubim. Yewen. O le bela mo dauphin ba seni et ça lini. Papa nini ngo usala kango bien makasi. Sambala kine yuki yo soni. Papa. So il kambo le bezati. Mais excusez, ndene to pa ki bino. Vous paie. Mais na ku diongula. Habité. Ce qui osent comprendre. Pourquoi pas nous abouer au raisonner dans nous après le comment c'est mon sous. Yo quand la famille oyo basali désart on a bien un désart. Ou le jour ngozo ngaka kuna. En a sens te Karine aya awa na ndaku papa kuta na position oya kuta ki bino wana atanga na ngana sepelaka ni loko ngote do yo owa mutu moko boy owa mutu mondo ndozo vanda awa Joseph fo bosa na ye avenir na bango fo bosa na komi na bango fo bosa do fo bosa na makamba Joseph na famille na mobimba. Papa, tu as conscience de vivre le roi pour que mon boy a Kenanda Kabatu a Yibilipa. A raisonné na monnaie bléban. Oui, bien retour à bléban. A beaucoup d'anam Kolonda. Karina Royo Sanina. Nga on a Royo Sa misala ate. Pour raison na ya pesa ki papa na ya ki kosala misala na mona ki poussière. Nga a on a rekombola te. Non mais na moi salité bon na beti pe moi kiti boy poussière et bimiti. Pour na ninka Karina ya osalan. Na sens te Rosette azali. Rosette akoya osala misala awa. Et puis comment na Jocelyne tala bango famille na bango ezaka bébé esprit mo ndie ba violer ko tala zemi na ende na mona ka l'autre fois ba violer na ba 4 personnes. Ndinga zalaka wana. Si solo ba. Si c'est da koloba bandaka. Oui. Nazarana yo na nimaoka parce que vous êtes ndonanga, vous êtes grand frère nangai. Mais là, il y a sens et responsabilité dans mon monté. Oui.
bref moi on banal tant on du van na kiti tant on du van na kiti position où ils a passé s'il vous plaît au moni mam susu soko yoki message to ki information mo concernant ngai ndeko na yo oko réagir ni mo réagir bonté mo ba papa na mama basi ba koli lelo to lo iboza souté to tika ngana na mokili so to se comprendre ngana yoti to sukabi. Toi tu penses que ndé nazabe mutu na ngikoti ba PC. Tu penses que ngai na ndé na linga Jocelyne ndenge nazwa ton na ngai ko sacrifier tout un moment ya ko honorer et aujourd'hui na sala erreur obino bobenga o commission publicité. Ngana ko manande ko Jocelyne. So papa qui joue Rwanda amona ki Karine joue Rwanda. Amemi ba idée na ninga mema ki ba idée na ye. Oui, mais pourquoi est-ce et le cas ça papa yebi azui amemi une information directement kuna. Papa a déterminé bien na position na position aux mo belanga. Papa lobeli câble ezaki likola mesa. Ata yo moko vraiment, ata yo moko. Singa komona ka famille ba José na ata moi si moi abimiso ya ndenge nini na kolinga te. Non, je pense que j'ai affaire à comprendre mon albaté. Vous avez grand frère, laisse-moi te dire que vous réfléchir. Sérieux, vous réfléchir. Vous réfléchir. Vous réfléchir. Vous papa lobi ba kozalate. C'est que ba kobli ba ko pe ko fa batiki biso. Yangoti. Siko yo makamozo sala robo mayo. Papa on a patika la kundi yo. Na moni to se comprendre te. Merci. Na CP na message au pesanga na ndenge au koti na buzoba ya ba parents oui au pesanga message na zu yango mais na yebi conscience tanga moko reprocher et puis nzamba likolo ayebi o yeleka bo traiter nga nyonso bo traiter nga papa aloba nyonso aloba mama gangila na téléphone yo oyane ngolo ba boye pas de problème mais nzamba likolo ayebi maman o ezoli transport mais na yaki bona zona mako bon ti bato batinda ki oyo oluba mamuzo ba ya buzo et na vivre na rapport na bango batinga te na vivre na rapport na bango. OK, rapport oyo vivre na ngwana il faut tele ko transporter tokola ko parce que là c'est que tokola oza mukolo tokola quand même mais na za mukolo mata na za mbongo apesote na mbongo te na mbongo apiote. Je pense que na luka na déménager na luka ndako mo boye ta soza monter o bino boye beta adresse pour boya o déranger ngati soza monter penata demi nani luka o pesa yote so yaki makolo zonga makolo olongola na liputa na yo apesa ngala fandisi yo grâce na teyo ba façon nyonso héritage za kitoko héritage za gentil héritage za boye ta la famille oyo ke kokota soit disant noko na yazo sieta boye na mabele ko finga hein. Bonsoir. Oyo sa nini hein nazo tuna yo oyo ko sala nini awa hein papa papa pardon tellement on kuna zonga nanu kuna papa pardon zonga nanu kuna oyo sa nini awa famille présidentielle oyo sa nini awa oyo ko boma grâce ya hein zona makolo na yo baluka kende avant na so ma mota fono na sopela bino mbale zona makolo kende papa ya koyo kozake toza ba fautif ya koyoka ezate famille ya soni famille baza na considération te papa famille présidentielle et awa grâce voilà les hommes responsables. Voilà les hommes héritiers. Je suis infiniment désolé. Pire encore, tu as cherché à détruire ma sœur, à s'aimer quelque chose qu'il ne fallait pas. Tu as des petites sœurs chez toi? Non. C'est ça ce que tu voulais. Toi, tu n'as pas de petites sœurs.
En fait, je sais pas, je connais pas vraiment ta famille à large, mais laisse-moi te dire une chose que non, on n'a pas ta cousine là. Bon, excusez. Alors, je vous permets pas. Je vous permets pas, monsieur, s'il vous plaît. Ne me poussez pas à aller au dilemme. Vous voyez? Attention. Ne cherchez pas à marcher sur mes nerfs, voilà. Nous sommes pas des fragile. Moi je t'ai dit, Gracia. Yo yaka ay pas nga bonne petite sœur nanga. Tant que je loko, moi je t'ai interdit. Je sais pourquoi. Grâce. Voilà. Papa yambio na Lubumbashi ba lié si yo, ba lali si yo. Hein? Bozomona mwana ndeni. Héritier to zuyo na Lubumbashi. Boyena ba bébé femme mon ka ba Fabrice Dombeni. Bino nyos ko tanga bino kuna. C'est bilo classe sili to yaka ba. Yo ti on doit na Lubumbashi. Bozomona grâce à Oswa na mbula. Si petite terre na yo. Yams, écoute. Vous serez dans la gaz au baby, estomac dérangé, à comme moi, boye, 13 à 14 ans, il y a un mois, ça va. Il y a une famille na bino, attends, tu vas pas ça la moitié. Non, pardon. Nous sommes. La famille na bino, attends, moi, ça qui toque, boy, azate. Il y a un maman na bino, lui, kounia. Azuma na oyo, papa na kofinga. C'est pour cela que te comprendre que toi, ok, nous ne sommes pas des responsables. Que vous avez irresponsable. Ceux qui, maman, sali réaction, on a tout, on sali réaction. Mais c'est évolué, n'est pas égal, c'est pas égal que Yem t'a sali. Ah, ça, irresponsable. C'est ça, tu reconnais que toi, es irresponsable. D'accord. C'est pour cela, voilà, présence de la mission AOD pour s'excuser, là-bas, actuellement. Oh, il y a sous-souté. Maman, bon, ça pour les deux personnes. Et ça, sous-souté, papa, na tiki le bamero ba bêtiste, bolingo ezate. Héritier. Okinga. En fait, tu es la seule personne qui me connaît bien. On a passé quelques temps au Lubumbashi. Oui, je venais chez moi. C'était toi. Bah, je suis sérieux, je suis pas sérieux. Je suis pas sérieux. Est-ce que tu as des cousines? Est-ce que j'étais tapé? Est-ce que tu sais que j'aime ta sœur? Je l'adore. Famille mon frère, dis-moi, qu'est-ce que tu comprennes que je suis amoureux de ta sœur. Tu veux que je fasse quoi, mon frère? Amour. Tu veux que je tombe ici? Je pleure comme un enfant pour que tu comprennes que je suis amoureux de ta sœur. Héritier, arrête beaucoup de rester. Non, bé comme matin. Papa, akende. Maman, est-ce que vous comprenez que les batteries balingani? C'est ça, papa, qui est ça. Héritier, moi je vous connais très bien. Grâce, allez mourir dans Merci maman. Héritier, non, merci beaucoup. Ok, je vais vous accompagner là-bas. Je vais tout faire. Héritier, vous pouvez embrasser la porte si c'est possible. Papa, Kende. Maman, non, ça va pas autant. Non, makambo ebele kaka naza na nani frère nanga moko dedone funsu azalaki kende ye moto apesa ye nga mo baresponsabilité ya omoni mikolo nazwi mpenza aza ta omona te à part ça. Oui, ça va. Angolo ya nzambe tobundabundaka ata mosikado aboya na ye nga nayebi ke nzambe asungane kaka mokuta na su te elo te oluka ye mpe te. Ah, papa, si ma famille bavanda, muskado a se décida que non. Après famille, relation ya bilomba les aki famille te. Muskado a yambanga na téléphone te. Ata soki na zu numéro ya mutu mususu ayoki ka mungongo na nga yambanga te nga na koma monstre pa muskado. Alinga ko ka mungongo na nga te. Muskado abosana bolingo nyonso tozaka na biso mibale. Andimela batu ke ayoka nga mwasi na ye. Habité. Nayebi te. Nyonso totikala maboko ya Nzambe.
Bon, ngapi na zui vraiment mon temps okuta na été mikolo yo. Mais ndeko na moko c'était la Mathias à na États-Unis abengenga. Abengenga via makamna bino. Ngapi Muscador nazokuta na été mikolo vi makamna sala et singa tena kuta na ye. Tout ça bon na ko ya kutala yo. Na ko ya kutala ona ndako. Mikolo mo makamna o mais oyo ofuta ta transport to eli na molo mo amki yebisa maman na oya na ndako photo sur. Merci nzamba pambola. Mais jus d'orange c'est dur. Je sais. Non, c'est l'effort mais non, je sais pas. Conduire la paix. Nzamba zana mais Muscador a mobile nanga. Nayebi. Muscador a mobile nanga. Écoute. La limite au là. Ça m'a ça comprendre. Ça n'a pas ça m'a. D'ailleurs non mais hein que ça maman mbo t'es fait ça maman. Ça va? OK, bon. OK, merci. Oh là là. Mais voilà maintenant Sikoyo. Donc sur la mission balé moment grâce à l'hôpital, à son restaurant ça l'avait pas si bah qui c'est déjà à plus de 45 $. Non mon t'expliquer ma Siko. Grâce à moi. Nana boyi barapo, na boyi azala mwasi na yo na lobi na lingi. Est-ce que vous comprenez que grâce à moi na comprendre que na comprendre que tu es soya. Il s'en est mon amabe pas. Je suis ton frère, je suis ton ami. Je suis pas ensemble au Yebingaï depuis la Kimo na mukena. Na boyi relation wana. Voilà maintenant Siko na moment oh maman na yo oh ya komi ko bana grâce. Grâce à Zangai maman, toi tu le sais bien. Grâce à Zangai papa, maman na makambalo bana grâce. Yo zo lo bani. Siko yo ndo. Ba oncle na yo, ba frère na yo. Donc bazo tia grâce mal à l'aise yo lo bani. Est-ce que tu comprends grâce à l'hôpital? Otiningo yo yo lukanga po to soina. Na yo luka yo po luka solution. Na ko sa solution de maintenant. Les doté mi awa. Solution mo valable o les clair. Fais ça ma solution. Vas-y. OK. Aussi grâce à sa malade. Oui, oui. Grâce à copine ngai, grâce à moi sina. Na boy no mama. Ya moye ya butu. Yams, yana loko yo ko shi. Grâce sera couvri ko yo remplacer lenga grâce. Non, grâce à Koufati. Soit couvri ko remplacer lenga grâce. Fais ça ma solution est clair. Non ça va jeter on lance mon nzoto. Na comme comment na mon on veut tout qui va avancer. Non ça avancer te pèse la solution à clair pour nous. Vas-y. Et c'est $45. 45 $ ya tonga moko na tonga moko na poko $90 par jour. Ata ba tu es 1000 tonga ngana. Et ça ba $45 fois 1000. Ngai na futa mu. Ngana lingi na ngai yo na grâce boza lisuki. Au groupe que ça na grâce de. Au groupe que ça na grâce de je l'aime. Héritier. Na linga leki na ya moi si na Okusengate na koma na niveau aussi mon azo. On se connaît très bien, toi c'est respecté, ngai na yebisi yo lelo. Na hôpital ko ya lisuté. Moni grâce na longwe pa na bino. Ndenge maman na bino menacer grâce. Jour au moment na grâce a ye pa na bino. Yebisa maman na bino boye. Ba ba kelema ya moto. Parce que tu trouves que tu as terrain d'attente nuance, tu as sympathie. Tu as yebisi de côté grâce kuna. Oyo grâce à comment moi si na yo oyo bala. Tala na boyi ba problème. Na boyi ba problème. Ça mon ngai. Ngana mutu nota. Mutu mkoni. Na za mutu na ta mkomonte. Yo so zali mutu na ngoli nga petite sœur na nga te. Mais ngana lingi na nga ite. Je suis un homme sérieux. Un homme sérieux par rapport à ni. Obi que na responsable. Mais responsable on ne refuse pas. Tant que famille na lingi moi si na ote. Mais tu laisses tomber. Non, bandana mambo avant famille na ngai. Na lingai na lingi te. Parce que famille na ngai za ngate yams. Bah héritier. Viens assumer tes responsabilités. Il y a $90 par jour. Alors ça 10 jours en hôpital. OK. $900 c'est fini au tiki mon amso à l'aise. C'est que na responsable yams. Na recharge. Ya ebandeli ya mambo tina suka na nga na recharge pour hôpital. Yams ça mobali. Ça mobali. C'est na muta ko comprendre nga na mambo ba sentiments za yo. Toi na Lubumbashi na ki déjà mukolo. Toi qui m'a mis dans Lubumbashi. On m'a nga na copie. Je t'ai toujours dit qu'il concentré pour la bêtise dans la Kenel Lubumbashi pour la classe, non, dans la classe. Parce qu'on est comme responsable. Non, gérant entreprise. Dans un mini.
traité nga lokomo na nga na basi ndumba lokomo na nga na basi yams bando ekina tofandaka na yo tosolaka na yo mwasi nini abenganga téléphone. Ah mon frère luka naza venturier luka garçon moko kino moko boye osala baventire na bana bato ya basi kozala bato ko toréfléchir nano toréfléchir ko ndeko na ngai hôpital mamina loba makambo na raisonné la teni mamina loba na loba ngo après suis grâce à ton hôpital parce que sikoyo ndiyo tose comprendre eloko ekoma te grâce à mon hôpital non vandisa yo na grâce na osola na bilo makambo na olinga loba sikoyo non loba ngo hôpital oyo sita kitoko les amis TV ya biso moko oyo sita kitoko ndeboye les amis TV ya biso moko image ya qualité ndeboye les amis TV ya biso moko image kitoko ndeboye les amis TV ya biso moko image ezanga likwanza les amis TV ya biso moko botala bafilme botala onyosa oyo sita kitoko les amis TV ya biso moko oyo sita kitoko les amis TV ya biso moko image ya qualité ndeboye les amis TV ya biso moko image kitoko ndeboye les amis TV ya biso moko image ezanga likwanza les amis TV ya biso moko botala bafilme botala onyosa les amis TV ya biso moko bofinga batonga botonga les amis TV ya biso moko image ya qualité sans boye les amis TV ya biso moko banda boni yo fina les amis sita kitoko eza na image ya qualité